bajo oyo na badame oyo batelemenga baotalanga boye nga na contrat na bango il faut nayaka koluba il faut nasala bapromotion nde naosa promotion nzembo choisi matata choisi akonte bibende d'accord choisi akonte bibende mpona promo nzembo bima kala na ye mbango te soki naoyemba seki choisi solo ndi donc elakisi que nga na kokokonza programme na yo te na programme oyo naza na rendez-vous na nga na bachinois na bachinoise à chaque fois nasalaka live te nasalela bango mwa video ya koexplike bango ki nasalaki live te parce que nazalaki chargé na bima ebanda ntongo nasalaki live te parce que nayaki occupé napesa bango explication mpona respect na considération oyo bazalaka bango envers nga naza obligé ya kozongisela bango nakokovanda te une semaine naosala live te sa napesa bango nouvelle te quand même faut na informer bango ke semaine oyo bomonanga te mpona kozala na boye occupation journée au bomonaki nga te mpo nazwaki boye quand même nga na réseau sociaux nga na ya mosala grâce bis nga na ya nanga kocrée bacamarade te non et surtout ke banda nakoma mama mpenza bacamarade nazwaka esu te bacamarade oyo nasika na oyo na bayebanga avant na bote nayaki na okari mokonzi mbeyambeya kisita banda nakoma mama en tout cas carré na bloka parce que pour l'intérêt moi nanga parce que si on a 5 camarades 10 camarades 20 camarades ils ont 20 problèmes 100 camarades 100 problèmes alors ma problème on a 5 mon gérant on est équitable et pas moi nanga alors pour la bonne il y a moi nanga banda na buta na zesu na ba camarades na ba isaka isusu te donc naza désolé soki nasalaki opasi grâce bis en tout cas nasoleno na privé mpona lingaki etikala na privé mais soki echoke yo ma chérie en tout cas 1000 fois na désolé donc okozala camarade na yo te parce que à la base oza ennemi ya jaye la camarade nanga et puis nga moto wana biso na masolo tobeta na privé te grâce tosolani na live nanga avant na matiso grâce il faut tozala na sujet tokolobelela moi nde naye boso bashina bo naa na basujet oyo naye koloba siko imagine nga naye naloba makambo na matisi yo na live yebisanga ere na omatiso bon la chaîne toana grâce mbizi la maman de Rachel après loloba esoni obando tuna biso baquestion siko na bacommentaire matanga esuka ndenge nini grâce ya loba yo mpe motu juste te okoma oyo balelaki yango na cimetière famille alingi na pi adresse makambo oyo korépondre bachinois peut-être bakozala satisfait te alors mpona bakisa bango kanda te mpona matisa bango mafuta te je ne préfère pas komata na life na yo et na opréféré pété yo mata na life nanga ça n'a rien à voir na 12 ça n'a rien à voir na 12 d'accord grâce olobi ke enga na tindelaki yo 500 na blokaki grâce na blokaki paypal nanga grâce mpo nini kaka olingi obibisanga mwa mabe grâce à olingi omiyoka premier jour nabengi allo bonjour c'est grâce olobi oui nebiso oka c'est Karine Mokonzi la baronne olingi oka réaction non ekokeka kombo nanga pamba olingi omiyoka réaction non olingi oyoka ere tosoli nayebisi yo que nalingi na contribuer ovandi na olobi mambo mosusu nayebiso otindelanga paypal natielo 500 € siko olingi oyoka réaction no ndenge osutuka 500 olingi omiyoka grâce tikanga na ye ke oliliso tikanga nazalaka na limero oyo oliliso kota mama kutu na okota te yo moko epe oloba na mama même so omoni ofinga échanger l'eau te rien de nouveau ma chérie soki omoni ofinga mwananga ya rien de nouveau nayebi te so oza na vertige ndenge omoninga bamona volant osutuki okomosonela permis grâce yo olobaka na nga na onyata Schengen te lelo naa na 7 ans na Schengen oa parmi bato bafinganga kisita lelo bongo oyo alali oa parmi bato bafinganga etula nga alatisa mama super oyo ti mama kotisa mabele ata mwinda pétrole belle famille bapesi ye na compte no azwi te d'accord ma chérie yo na poto yango ndenge oya soki mpo wana 20 ans poto so ozova otambo na voiture à 30 000 ma chérie nga na 7 ans à poto jeep ana na otambwisi ya 40 000 et puis na ochange non mata na leve mosusu et puis
nga permis wana bandana batota moni bandana bati non kotambwisa voiture non nakoksi un mois te occasion te ndenge yo osunga bavoiture occasion non ma chérie on n'est pas pareil omoni eloko esilaka te bawelelaka te eloko esilaka te bawelelaka te donc ça veut dire nga na okomba motuka na 70 ans avec honneur avec victoire na maboko nga na okomba motuka oyo eza normal epa nange ekomi actualité. Pourquoi? Parce que vous entendez qu'on a déjà belé avant. Les lois, ils ont permis. Ils ont permis. Mais ils ont sa vidéo, Rachel a dit mon Henrietta. C'est quoi Henrietta, moi, vous tuez. Pour eux, à parmi les qui cita. Mais même pas une semaine, 2 semaines, ils ont tout de lien dans WhatsApp. Ils lien dans WhatsApp. Rachel a dit, je veux voir Henrietta. Mais ils ont parmi les gens, ils ont mis ça la tête. New York va refouler la yolo na onyata Schengen te mais lelo na 7 ans. Pourquoi bolinga koloba maloba oyo moko lobi et puis maloba moko trahir yo. Les kabuyo moko lobi après les loba moko bambi yo et humilier yo lisusu. Permis wana oyo zo senganga. Lelo permis comme na valeur ko leka mukanda. Lelo permis comme na valeur ko leka mukanda. Osenganga. Osenganga permis. Eleki mukanda pour nga les bino bana poto kala bulba mukanda ne fin so mutana mukanda okufati so mutana mukanda oyo kanzala te so mutazana mukanda mabunyo pona ye fin sikoyo si o sauter mukanda yo comme na permis volant te stresser yo chérie calme-toi baisse-toi volant te stresser yo to déception na yo ezande ngomoni na poster gel lelo na page nanga. Mais grâce au Kamisama, pour le monde, il y a mati sur le canal pour le monde de la page là. Grâce à Karim, au monde déjà on sonne à vous. Je crois que le monde va gagner et talingate. Au monde c'est un monde qui est comme qui m'a payé. Et un homme en soin et la baboulingone. Mais c'est comme qui m'a bien en compte na robosa na qui est allé là tu n'as pas côté si vous y êtes ça et là on a payé ça qu'on a live mais on a payé ça qu'on a live. Que grâce à ça, on finit à Jaël. Finit à Gomono. Comment on finit à Jaël? Karine. Jaël, Karine à l'Obaki. Karine. Grâce à elle, j'ai réussi. Bonsoir. Elle, je vais vous expliquer à Jaël, qui va camarade, elle a un gars, ceux qui parlent là, ceux qui parlent là, ceux qui peignent. Est-ce que nous avons tout solo là déjà? Elle, pour le moment, on a essayé de Italie. Na évité ces déceptions des ma réponse non mais ok on a dit si on aurait pu répondre on m'a été dans la vérité du début à la fin na contraint tout le monde en conférence comme témoin pour la qui sait que combien de fois que grâce ici je suis pas ta copine dans un collègue entre copine et collègue ils ont une grande différence dans quatre collègues ça veut dire mon tout pour ça la ranaï mais yo ça dans les réseaux sociaux on appelle ça dans les réseaux sociaux. Mais copine, il y a des effets. À ça que sur les réseaux sociaux, c'est ma copine. Donc pour son effet, tout comme solo, la macabre, il y a les réseaux sociaux, t'es comme un biso, mais les choses sont à une semaine, tu es à comme solo. Parce que tu y es ma ex, tu es salami paka, tu le monde a zemi. Donc quoi? Donc ton sala, oh, yo kake ton sala. Tozana makabo beta sans réseaux sociaux dans la solo beta parce que grâce à des sujets to bito beta ma solo réseaux sociaux tingana na téléphone to solani toi ne le console la té so to bito kotsa comme réseaux sociaux ya poto tonga bado siko ngapo na tonga ifuna tonga na muntu na ngako na iki ya muntu na nga yo za muntu na ngati déjà pour solano c'est compliqué moi to tonga zate moi to c'est comme zate donc c'est dans solano il faut na ba mambolo parce que na iki muntu juste été
Il y a mon qui est sur la téléphone parce que il y a un problème non live. Grâce à vous allez qu'il fallu. Ça le live n'est fallu un succès ma casse. Comment vous allez qu'il fallu au latin kaka ça dans live. Live grâce à live vous commencez à rappeler dans mon sur clair téléphone en côté ba prière, il faut na singa maman so to côté moi jeune. Quand la live n'a pas tout ça non live grâce à négocier comme ma casse on comme yo se rendre ils sont mais malheureusement c'est trop tard rendre les actes ma chérie. On s'en rend dans mon bébé. Même la Chine n'a pas ça non radouté. Mon toisa prête non ennemi nous Jaël. Ngana éviter ce qui ngana moi parce que ça live n'a carrément au ibe makolo. Ce qu'on appelle dans un Saint-Esprit, n'a pas ça no ça maman na samili là, a révélé n'a pas live n'a douté. Ngana essaie que ça na patience. Yo aucune patience té. Ma chérie, où est mon blé? Blème na ngezani ceux qui osent nous faire patience té. Yo za bukali lolamba lelo. Mutu akupesi mbongo matanga lelo a soutenir yo matangeli ki yo commissaire camarade ba moto ça live va nem sana pona laksana est-ce nga pona soup ça va M23 fona ça live na yo non on est à bassesse d'esprit nga pona soup ça va M23 fona ça live tom sona leader na ça live na mutu on a dit que lekinga na succès pour épée ça pifo pona soup qui ça va on a pia bongo somo mutu nyonso azana sena ma mon dieu ça d'élève tellement ko go benda ngato koyat non non ma chérie ngata la musika pona et puis ngana kana patience dans ça comme na ça fait 70 ans na yo kumba na kibu mama de na komi mama ridi ne longi de na yo simba fona ça tu que na précédé na ba leki na mamu batanya ba kumba kala depuis na kini na ba 2016 15 tanya kumba maintenant nga ya ne 10 ans après monter me beta na te ko ba just ba kumbinga mais non ilo ne lo ko yana tana ya yo tout dit na famille na monter peut-être na réseaux sociaux et ça constant il faut que vous en a patience. Là, il faut signer en 2025, sans qu'il nous la patience, même 3 ans après, en 2028, tu dois gagner tout ça. Et là, on a manqué de patience. On a monté ma dégué. Monté ma moto, et voilà les résultats. Ou rater live, ou rater na rando. Parce que rando, non, ça monté. Yo, il y a nous rater live pour monter ça rando. Non, il n'y a pas de rando, ma chérie, personne ne va t'insulter. Pourquoi c'est chamaille? Il n'y a personne. T'as tout raté. On est pressé, on raté une sorte, t'as tout raté, wesh. Là, c'est qu'on reçoit dans mon bébé. On reçoit dans la bloqué, on reçoit dans WhatsApp, on quitte les gens, on a monté ma maman. On a reçu les sous-poids, tout fait qu'à bon. Parce que je n'ai pas de choix, ma chérie. Je n'ai pas de choix, oui. On est le constat dans le thé. On a des actes, le quoi, mais dans la carte, on a bloqué au pays, ils ont donc, yo salana ozo sala internet, soko si sofinga, soko lembi. Na WhatsApp, d'accord? Voilà, Isaki, on grâce Busy, la maman de Rachel, la maman de la star. C'était pour toi. Bref, tous les cas. C'est quoi, hein? T'as combien? Non. Maman, il a gagné moi. Moi, on a soutouki. Ouais, on a soutouki. C'est quoi, bandégo? Surtout, on a la réponse. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on répond, on continue à sauter pour bébé. Déjà que le téléphone, là, c'est interdit. Il y en a qui sont obligés de répondre dans la live. Pour la batterie, on a lésé. Oh, bébé, on a même répondre. En tout cas, on a désolé. J'étais obligé. Il y a pour répondre. Donc, voilà. Je m'excuse. Il y a Gisèle Monseka, Kabel Boni, et Nakaka, Nam, Louba de l'X, la page luxueuse, mon Louba. Bon, Makambouya, Gisèle Zindana, Nidé, la famille, 2 millions. Ah, 3 millions de tapotage. Mais, non, dans la Chine, tu as un monstre. Dans comprendre M23 la vérité. Dans la Chine, voilà ma machine est tapotaka. En tout cas, on va tapoter jusqu'à 3 millions et quelques. T'es d'après c'est pas M23 raison. Non. La Chine, bah la machine est tapotaka. Moka. Solo la Chine bien à la privé. Bah la machine est tapotaka. Quand on est dans notre magasin pour faire, bah ça le fait rien. J'ai déjà nasili c'est dans tombe le mutubu. Na qui na 1 million, bah 3 millions. Donc nous on dévier 2 millions quand on m'a loubalanga. What? Moi t'es dans le bien anglais. Speak English.
boye binga mikolo yo na lokolo pepe c'est na tchebe bocha boye bocha la ba commentaire à lokolo na bocha na ba commentaire à lokolo boye binga mikolo na za lokolo Papa Chira beta, boyebi que Kim Sport beta lisusu, de boyebi que va concert à la terre, malébi. Donc, bandeko, ça fait 1 an pour na bateau, bah il va qui histoire pour na bandonner bandé. Ça fait 1 an, 1m1 panaché. Ça fait 1 an à mon moment à Paris. Alors moi, je suis à Paris, concert à Papa Hervé Nadida Sarina, à 100 billets. Mathieu maquillage, à Bendy Chignon, à la type Europe, mais à la billet. À ça qui parmi bateau, bateau, les malibanda, pour moi, bateau, 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 malibanda, bateau, concert. Voilà, voilà, ya, un mètre, à Kinda, pour ça là. Les 20, il y a les 20 sur les 21, voilà, ils ont un samedi, on a la table tchatch. Quand on est venu à ton bazar, on a bien des bâtiments, on a bien ce bison, on aura tendance. Tout du hôtel, tout qui est au côté. Parce que vous avez beaucoup d'apports au côté là, le concert, les apports au côté là, côté là, les apports au banane au côté. Ouais, mais toujours c'est pour toi. Comment les nains? Moi, on a emballé en live. Ouais, ça featuring n'a pas fait. Aujourd'hui, j'ai plus de comment les nains? Singular. Merci. Voilà, quand t'apportes mon nom pour follow me d'un singular, porte mon affaire rigolo, Jésus des nias, porte mon corps, na Chili, mon camarade, Chili, na quand t'apportes mon banana ou barabara, bingotan, à beaucoup de banana, t'es ma France, bref. Mais vite, na se faire rigolo, bah, quand t'as n'apporte, on a la côte, on a la balora, tendance, parce que, bisous, toi, oui, vite, c'est pas de pas mon caron, bisous, toi, ma bracelet, toi, moi, j'ai en fait. Bref, elle te dit ton côté, non, mon émoutoyer, Karine, 1m1, moi, j'ai joli mon coton. Moi, non, moi, la tata, 1m1, moi, j'ai joli mon coton. Karine. Normal, le tonton sous la, ça va. Moi, mon moto, à la billetterie. Ah, même si c'est pas envie, c'est là, mais c'est que il pas lourd. Après, il y a un monté, mon là, où il est calme. C'est là, mais c'est pas lourd. On a soulevé dans l'aura tendance, l'aura. Anini. Ah mais ok, bon, le qu'il est billet. Dès la Versace, ouais, biso de toilette à mon original, ils ont un original, il y a encore moi léger, moi, il y a un manche contre moi, mon bébé, et puis, dans sa interview, il y a des bandes. Na sel quoi non linga mo ba cher de faire et inga na nzoto na c'est Laura et non qui m'a ligne na qui décoso manteau dans la voiture ya ibisinga zwa na yo écharpe na la écharpe moi zaki pe quoi ya moi kilo zo écharpe na nga o kamana ki o kozo kamani les protéger ko le kozo ngakuna musika po boyebi ba concert minene ba kota na mulongo esinga biposo ko bima ko le kesu ba to mulongo chozo nga isu na mulongo ngabe na monya ngo bonne idée parce que na moyi koleki na zonga musika na yesu côté mana mulongo ça sert à rien na écharpe na et au compte na CP bon n'importe na ki okota kuna porte ba leader ce concert ici to kuta na awa parce que na ba grande salle connexion ezakate mais c'est na kati moyena bengo ezalate parce que nous a connecté te na kati donc ce concert ici to kuta na awa ok ya to kota pe concert ici et on a dit il y a tellement on a beaucoup na vidéo mo bo na sa ko na déplique na tellement on a mo na batu yoso ba bima na salle tina ba déplique ba bimi ba yoso ba bimi salle etika pour les na on mututé na ke na ko monter pour hôtel ngeki ka pembeni ya arena na bengi na téléphone oza wapi ma ki la musique kaza wa na after ya shida ibula même si on a ki dablo ko na demain non ça na after à lobby na Louise et pardon na Champs-Élysées
après concert after au papa avant au kende on ozala nga na comité à l'hôtel na lali na lobby kweka na lali. Bref bandeko tout ce que les sous comme na te abe asenga kate et l'autre côté. Donc ya koma na ye makambo Italie ete next makambo mona mutaka la po ipaso kanisa na bosani erali bon même ça non mabolokuta era loki avocat na sazui dossier lelo to comme jeudi na ka convocation yete albaki akoya soki pe ko sala live pa na ngako ya ko lukanga banda mardi lundi na téléphone na era na calendrier na to comme lundi te na pe mardi ko quitter to ana ka dimanche na calendrier era premier ate na ça non ba ka lukuta bozo mona ba bref na ça non réseaux sociaux au maman so ba lokuta na keka vite fait Mervin a posté bino ba passa na esa bino ni délai début ma réseaux sociaux naza la seule oyo na mela ba kindi ni ba vérité na la Chine na ba félicitations à Mervin a boti mais tina suka zoko sabana mapassa ngade ya ne bandeli nesa bino mwana moko l'autre suku ya bina mon prince ba no ba prince est comme mon prince. Je me suis sacrifié pour toi, mon prince. Donc, na makamonios, on a tout discuté dans les réseaux sociaux, on a raison parce que na sala mamte qui m'était à ma bête. Na sala mamte pour nous nourrir mutu. Na sala mamte na GNT. Na sala pizza makamutu droit état qui mutu normal humain. Na longola kanda na longoli barando na longoli na sali likambu na lobi likambu. Pour nous respecter bateau batala ngana bateau balinganga. Donc comment ça bon ka bakise ngite na na kosi likambu après 9 mois ba na constitué après 1 an 2 ans là c'est pas moi des secrets au moment que la Chine est fanda ou akanga ba qui cité vérité kaka na respect na considération surtout ça considération na respect voilà dans la mukuse eraye asenga raté makambo erali mutakale kufa ya 3 biloko ekufa na sama kulu moto mukanda era ozo telingana na poto na rochela no pe ba voice pour lelo na okay musala me na rochela no ba voice boyoka faire ba voice de moi sana bimisa ezuba moto a grand esprit moto mayele moto ba diplôme moto ba boy ba bimisa ezuba pas film quoi fini a bimisa ngoto bobo lembe bref 1m1 ay kokota makambo o yetaliete. Vous comprenez? Makambo est pour ceux qui makambo no ezaya échappe. Soignez la échappe. Senga échappe. Makambo yo kokota. Siko komi ko loba na ko banga. O komi ngasa ki ba betinga. Ba ko beta penda oh yo ba yo mona poto kala yo bo betu titi. Bon mona ki ba vivre na lokuta. Yo tem to betele biso tolo ya ni dembo na Giselle Zinda. O kuti biso na ba na poto ba yana nga. Baba ya noté. Baba ya noté. Pour l'objet va que reporter aux plaintes. Ngana ekiti na la police wana. Elle va que reporter aux plaintes. Elle mettre un mon a joli mon coton. Elle va que porter aux plaintes lobby. Zana ipso kombono. L'homme me a kombo na été. Mani ki a kosa kité. Barbarita Moukoulou Kéliane, Miss de Miss Yola. Barbarita Moukoulou, Miss Yola. Zélam. Mami Chobukasa. Zélam. Zélam pesa no kombone bini kuna na mbila. Nyangi. Kombo na mboka nyangi. Na ebite se batanga ngo bongo parce que ba komi N Y A
N-G-E. Nyangi, non? Allô? Oui. Ah ouais, Zéla Bongissé. Voilà. À côté, ça qui m'ont donné na divan. Mais ça, là, il y a un t'inquiète pas. Ah ouais, na Bongissé. Ok, merci. Merci. Va chinois, il y a bengi na ya bu en état zo ronflé na Bongissé. Mais non. Namtangi mabe Nyangi. Oui, Yaya. Oui. Ok, c'est bon. D'accord. Ok, c'est bon. Merci. Ouais, Dasil va bien attendre. Bref, wana ya kombo ya mboka. Parce que raconte komi kuna kombo de maniki alobaki o kombo na lomama ya kombo na yete. Même na nini na mikanda eza kombo na yete. Nde sikoyo kaka ndenge ezalaka na mystique a fourmi. Oh, on a tenu nos cas ya suka mobimba ebimi wa. Donc, na mukuse. Ba Gisèle zina na ya ni de boba konti na makambo ndenge ni bandi. Ba konti na makambo yo. Nga ndeka tokuta na ene libanda ya nini kuna ya Pullman à se retrouver abimi na eloko te. Po ya yebeki que la police ekweya ya yebenga na olenga. Ya yebaki que soki amoni nga sali ba grimace nana akatsaki nga na osutuka to nini. Azwaki maîtrise, charisme, le ba Gisèle Gucci. Et surtout que yazaki na mutu azaki na mobali ni la Chine maximum à tapotage. Bonjour comment moé connexion baby beaucoup maintenant dans la commentaire connexion baby beaucoup maintenant dans la commentaire Bolingo Zahir officiel connexion baby t'es ok c'est bon. Donc sikolo nenga zonga kibotaka ke muta moninga na mwana asali ba grimace akatsaka ozwa vidéo to gera ekitoko tina suka abimi sans vidéo abela liboma aya sali live aya lobi agangi ase retrouver que ba de MC ko neni yo penzo monier il fallait que t'aies besoin soit nous filmer il fallait que kangata fo il fallait matière vous comprenez abimi sans matière pour qui gérant sa nyama. Ce qu'on a soni wana yemo kwa fandi. Ponyo soana. Mais expliquer mbila. Bon ba on les katina juge. Maman ba tout te ba sala na réseaux sociaux ba jeune so to sala ya réseaux sociaux bo bandi amo abo suki ate. Un mètre un mon a joli mon compte. Bon ketina juge. Déjà mis la place à zo sepelate eza que Rio, soit disant au lobby que Karina Lobaki a kobenge la era bana bayani dembo. Karina Lobby. Osana preuve au monde bana bayani dembo. Mais yo preuve no eza otomboli téléphone na yo. Obengi ya ni dembo na ya Gisèle Zinga. Obandi pour enregistrer bayaya batu obengi bango allo obandi na monano Karina botate abotate baby saki wabi tika mambo soni uvanda kana poto yoza na Belgique bakende no pulule
frère Bemso Kende na Saint-Pierre. Tuna date arrêta botama le 18 juillet 2022. Kende tuna uza monta poto ya Belgique. Yo boko lobaka ko discuter makambo te bato Afrique ba boko discuter po yo na poto. Na poto. Bayiba mwana te ozo mwana muto yibo commissaire ya yote. Na poto ezala makambo te ke o mwana yaya na yo. Yaya no yo seconde ozui o pasa mwana yaya na ngam na kenda ngotike na classe nga tokyo komisa mwana classe bagotu na yo mwana na yo oemo komisa ka mwana na classe mais faut ba yeba aza mwana na yo otaza mwana ndeko na nga kufa donc yo ne responsable na ye donc yo nde koma mama donc na madame il faut yeba to directrice so les apodo les africains mwana noko afanda kipana nga ezala bongo te mwana noko eri akomo fande pano yo komi mamu komi papa et puis après il faut ezala nyonso kaza mwana ya noko noko yo ndo zui na engagement soki autaki Afrique yo mto bengisaki nyonso wana ifo ezala siko akombe de fonko c'est na mwana wa botami ana poto mwana wa botami ana poto okoselema monene bref mais Gisèle va répondre un peu que Karina ota est solo biso tokendaki baby shower abota biso tokendaki pa Karine tomonaka Henrietta yo za sir moto abota ta comme on kantonga kenda kotika mwana moto na classe sko mama mwana wazaka wapi mama nini na poto otika la mwana no Karine Alex la mwana no na réseaux sociaux à côté vidéo mabe a snapper mabe a tambola na mabe a nani a sala na live mabe mama ni et puis maman mosoka tiki mwana et bon mon papa mwana amosepela mwana na komana na réseaux sociaux nzembo na nepo ba pesa oka mwana wana yako be exemple no pia ba Gisèle Bemse ki ka ke Karina Mota azana mukanda te ba Gisèle Bemse makambo ni ozuluba azana mukanda te en fait yeta benga ki ba Gisèle ti azo enregistrer bango mal intentionné à la base azo matière yebe ke ba Gisèle okolo maneke azana mukanda te abota te po aya na moke boyoki ba yaya na ye balubi bomoni siko choc ya mona est joli mon koto 1m1 ezani abimi sans matière Karine façon c'est la ngesham ba ya Gisèle ko to ba benga na ya ni dembo na lobela bino na live bon baza ba yaya na ngate ya mabanga to ya nzela nde ba yemba bango ba bwaka bango te peut-être ya joli mon compte mona est joli peut-être yebite zana ide au mémoire omoni ya Gisèle zinda wana mwana na liboso ya mobali daji mwana na liboso papa mwana wana komone Dade Mpoko Masaya Dade Mpoko wana bato ba yebi histoire ba yebi ke jibe anotambola jibe Dade Mpoko papito mbala na gi mokonzi ba ki ne kiri na bango 4 donc Dade wana ngana obenge ya Dade ndenge na benga papito mbala ya papito ndenge na benga ka gi mokonzi ya ndenge na osela papa chéri promotion fele po aza ya na nga baba ya na nga balabala te ba ya na nga ya ndaku bayagi bazasala ki camarade elongwa ki camarade de comme famille donc Gisèle zinda wana malgré na benga ke ya et pas na nga belle sœur donc azana mwana ya grand frère na nga daji mwana liboso a vie yani dembo wana oyo kanisi ke ozupe courage ko babaza ba mikala na nga réseaux sociaux ko sa biso tous ça reçoit ba bazo tala biso to ko se permettre ya ko banyo so na makambo conscience na biso ebiki ya bongo te metolobi ka poto se pesa ani dembo wapi na Gisèle zindo wapi oyo bengi ba mikala na nga wapi yani dembo soko yebite ba refula ya gi mokonzi ya na nga liboso ba refule poto liboso mutazong sai poto ya ni dembo azaka kopina ya na nga gi do ya ni dembo mona papa bote biso mokonzi papa botanga Emmanuel ya ni autara poto aye kosela ya na biso gi ba démarche poison mise Belgique ba refula ya gi aya ka pena lupango ebi ndenge zaka na kini soki mutauti poto
Donc biso to lire fufu masangu ye faut bala mbele manyoko il faut makemba moi ça dia uti poto ye faut lia boy moi c'est kiki muna kwa mboke komo beta yaya ni ono zwi courage ko lubane ya kata msuba kukola maga hôtel mana yani nani hôtel mana place nini pe wapi pour moi na ke fike bo aba mito Karim Koutou a finga o. Bibi sa voice côté na finga ya ni côté toi qui na yut. Yo so za bien éduqué. Ce nga Karim na finga ki ya ni. Na réseau sociaux soit disant ce que na finga ki wa bi wana lobi. Yo so mta bien éduqué ndé no la éducation na ya mtu na mal éduqué. Donc à la base, au monde que bino bana poto nga kala ko mo la biso ba blender ngo biso ba to kumba biso ba to na vola. Normalement, on a des fois dans le comportement d'ailleurs. Il y a des fois à l'intégrer bien éduqué. Il y a des fois qui ont mais on s'est retrouvé dans c'est dit Karine mon compte c'est que tu fais ma chérie. Et puis comme on a les locaux bien arrayés à Nina et Gisèle Baba ya noté. Pour mille la personne qui même âge non total à qui Magali 2025 au Coxa 49 ans 2025. Il y a une Gisèle Zine d'abord un écart à 3 ans. 3 ans. Yo na Gisèle Zinda. A mu kolono a 3 ans. Aza yaya na yote. Ane ya na nga. Conscience no yebi na lobi ajo makila nzoto ne panzani. Ozoko kisa 49 ans 2025. Date no ya solo ozwela mukanda o ya solo. Bo ba série bino bo epoto bo ndena okoko sangunda te po bino bo zumi kanda na recoupement familial. Famille mu te pesa date de naissance na yo o ya solo pona mukanda na yo. Exactement quoi biso to kata ba âge na meli na tour na biso po biso to ba poto na biso mo to zo kata âge to ta simate. Dans la salle kanda na moko boka pe mineur. Mais bino bato ba famille ba mema bino lo kwa bangulu boya poto bozong c'est la famille ata merci te. Famille de don pe sa date de naissance. Bino bato bozwa mikanda. Mikanda c'est ma regroupement familial. On attend on voit ngunda te, on attend pe sa date de naissance na ote. Donc avant de ba bengi so famille c'est pe sa date de naissance no solo. Abota mi telle année. Déjà on sait le mambo poto déjà ba pe sa date na yo. Ozo ya ba bingise lo mukanda date na osimbi mutu. Trop tard, on lukita ko kata te yo linga mukanda ofili so mukanda na age no solo. Biso tozo mikanda ngunda tozo kata age na mbeli lo ko epilo wa kwanga. Pia na kabolo na katikati sepe na ngona ka mbele. Bekati su mutu. Sena ngona ka age na su clarté. Na kati makolo age etika nga mukuse boy mundele edita la age na nga mukuse boy de age bona mi bua kela ngunda oui biso te ba poto ya info perso 2025 49 ma chérie 2026 on a 50 ans o camarade na biso te maman il faut se concentrer on est youth no ça répète on benga ya Gisèle nga donc ça peut baba ya na yo mais heureusement mundele a kosa raté. Heureusement, je ne bimi kuna prévenez na kombo na solo o famille ba pesa kombo ba botelo apa yo mo so ida olata kombo ya papa ba tulo mama kombo famille ba pesa nyangi kombo ba botelo mona e joli mon koto nyangi kombo no ezana mukanda no yango wana bisote recoupement familial ese musala yaya problème ezo banda Gisèle bana makambo tena bayani debo yo muto bengi ba ona téléphone bayambi yo normal opesi rapport place na sokokuta na Karine tokobunda écharpe nanga bango pe bayebisi yo tozo solola na Karine ba bengi nga bayaya bayebisi nga Karine zongisa écharpe batu N'est-ce pas Gisèle? N'est-ce pas tu peux esika ekenda tetalinga pété parce que à mon akinga asaine tchanga ngadi na lobai na opesa pété le voyant bibia so sto mona na to bunga na ola kiseke na blenda na ekoya mais muto akalape muto sika pa koko yibo pe makolo okamwe pe na 150 na poto ça veut rien dire ko sala 50 na poto ko kanisa to ko mikolo poto
biso kana ba 7 ans na biso ma chérie okoyokango ya Gisèle ko ta proposer nga lobi bon lokwa yo na ndako no eza chantier biloko eza désordre nga soki na 8 ans soko komi libre lokwa mikolo lobi oza so na mpayano na pulman nakoya na ndako no to panza bilamba na yo to luka écharpe batu ozongisela un mètre un magali écharpe na ye nayebisi ku ya Gisèle ya eze nga na tante ndenga sa lobi bongo ya Gisèle totika kaka toyoka baso ya mapeka po respect kota ya Gisèle ayebisi nga na koyepa na yo wana kutia na saki live nayebisi ya bino te ana oloba vérité ya Gisèle kuta se donc ye benza baki ke ya koya apanza biloko na nga parce que ya Gisèle ayaka ni a ya ni dembo bayaka na bango a mais basala na réseaux sociaux te ça sert à rien ce bayina filmer bango ça sert à rien. Yezele singa bingana ko ya to luka échappe yezele singa kari yo na magali boza mboka moko bo ba to boko swana te parce que bozo vanda mboka moko il faut bozala bien na yebisi kutu magali fike kari na bota ozondi mate pourquoi soki tembe na yebisi ake même na hôpital au bota na Saint-Pierre akende kotuna azotuna même soko zala na mukanda ne parlanga na bi oh ya benga ki pone échappe ndenya komo poser ma question c'est que ayebe ke bilo kwa ki diba bo sala na réseaux sociaux te akanisa ki peut-être boko lobane likambo moko o ya bane ko satanga na ngoti ta muso satanga lobane ke Karina bota tende o ya ngaka Karina akakuto enregistrer tende o ya ni de bobi ngana ebi c'est vérité que Gisèle Karina e poto na 2019 nga ani mutu na kyotiki na petit château bwa kambunda non na betela li solo te ke nga ya ni de mokta ke not kana bwa kambunda na betela binoti ya nya bina ebi se ke Karina bolo ba ke ana mukanda ta za enregistrer te ngai ani mutu na kenda kotika Karina petit château abwa kambunda na ye à cause de l'enregistré nini na Belgique il y a le quoi quand la réponse ba pesa qui azala qui satisfait nangote pour ya zela qui ba lobane likambo mo pop elisa live ote pour Karina lobina era baleki ayani soki na obi baleki ayani bo baleki ayani eza yani te il faut que senga ngande numéro Karine pesa numéro aleki ayani kasiko yo lubakiti baleki ayani eza yani te ya lokolo kena leta o mama rieta salinga boyangwa na oluka rieta non okosila na mama na ye ato ana poto sila loi asisi ne ko solo na bango ngaya na ina pelisa kila hivi lobeni ba live na ngaya na page polémique na munonga na obi mangali yo mutolo baki na place so to kutana to kobunda na bisiko yo mto solo bina ngabongo c'est que pour le bana mutu bongo c'est que raisonner aux yeux au conclure bongo c'est que tu que benga isuba yana nga obengi bango pourquoi na biseke nengo ko benga bango posa na ezaba sa nini ba pekiso mata ba pekisi yo ngara ko yo kate ya mama lo baki te la famille ça na lo baki yango te boko mona commentaire na lo bilo bien na lo bi po mutu ba pesa ke conseil ba pesa conseil na moto alingia kende o asa ke ba pesa conseil te batala kaka yo zui de la décision ko pelisi la ivolobi ke Karine place so to kuta na to bunda siko yo so concrete to bunda o ba besu ko benga batu na privé pourquoi ndeko ngana lo ba non ke pourquoi yo komi ko benga batu o bengi ba yana ngapo ba gangila nga na lo ba kiamo siko soki bango ba mikala na nga ba gangila nga nini na lo ba kiona live na miso batu nyaso ke ya Gisèle na ya ni ba bengi nga ba gangila nga que yo kokoza ba problème en qualité bino so bozamboka moko abengi alobi na biso boy ya Gisèle kuto bingana ko yate pa no ko luka ya mutu ko luke sharp wana nga on ebiso ngana lobi soki omoni mutu une décision à comment na bengaseka komi na ba komi na sinya ya
naloba ebongo yo balola maloba onga nalobi ke be Gisèle be isinga ke yo sengi soki abando te naloba kindeke yo komi na idée ya bando yango bengi po be Gisèle bapekiso po okosa o na bonaki ye na bundisi ete po bayana ye bapekisenga aussi longtemps ere yo ozwaki décision koloba na TV ke okobundisanga